Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Angola, partout ba diaspora bozala mokil mobimba. Na pesi bino mbote na cadre ya magazine o epesa bino basango ya solo mbonda ekolo parce que vous avez magazine à proximité. Tofongoli magazine à biso moko lelo pour le koyebisa bino ke annonce ya candidature ya Moïse Katumbi comme président na ba élection 2023 et l'ingénieur classe politique pe na fachi alobi ke eza lokola match amical soki bakutani na ye na ba élection wana tonda élément au Medine Kambe. Annonce ya candidature ya Moïse Katumbi Chapwe pour l'élection présidentielle 2023. Yangonde ezali koningisa classe politique ya République démocratique du Congo. Candidature oyo ezalaki secret. Lelo ebesi mbunda pe ebimi lokola trahison na kati ya union sacrée et surtout lokola bazali bango nyoso ko gérer mboka oyo esengeli ya bango babimisa candidat moko na compte ya union sacrée. Mais il faut koyeba ke Moïse Katumbi Chapwe lelo apesi demo kongona union sacrée a démissionné pe à la ligne zela na ye moko au lieu que babimisa candidat moko lokola Félix Tshilombo Tshisekedi parce que yende azali oyo baponaki na kati ya union sacrée kaka na makelele yango lokola elingisi classe politique mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi chef de l'état azali candidat na compte ya union sacrée na 2023 ye pe apesi ba point de vue na ye par rapport ya annonce wana pona ye azala kondima ke victoire et kozala ye pe likambo ya Moïse comme candidat na élection présidentielle 2023 eza lokola match amical entre bango balé parce que azala kondima ki aza bien préparé donc a gagner Moïse de façon moko ya blaguité et surtout que Fatih Béton aza comment on a chance nini oyo candidat a représenter Joseph Kabila en 2023 aza vraiment ba point liboso na ye mais ya mingi Félix Tshisekedi aza ko souhaiter ba processus électoral ezala crédible pour mutu moko te aller la lokola et salamaka na podomi oyo le kalanga ke ba vérité des urnes na likambo oyo etali Moïse Katumbi il faut koyeba ke Francis Kalombo asengi même na ba ministre oyo bazali proche ya Katumbi ba démissionner na union sacrée donc ba bimana na virwana pour soutenir leader na bango Moïse Katumbi oyo azali sous la carte union sacrée de manière que abeta a gagné la élection en 2023 comme président de la République. Chose oyo biso ba congolais toyebi ke etikala nango jamais kozala komona ke ba ministre ba démissionner soit disant pour leader na bango alongo la carte ya famille politique wana toyebi ke ba continuer na bango pe ba na toujours opinion ya oyo azali ko diriger mboka po ba lula na bango ba poste na nenga ka ezala la carte ya mboka oyo. Mais na cas de rappel esengeli boyeba ke Ensemble pour la République, Bango Babanda qui déjà congrès na bango depuis le 20 décembre ya mbula oyo kaka kuna na kati ya Lubumbashi. Kasi ya passe pe mawa oto ebeke na kati ya congrès ngo il fallait ba désigner candidat à la présidentielle 2023. Topeba intérimé ka candidat mwana mboka Moïse mais kuna ezala ndeko mususu maître Laurent Onyema yepe a se déclaré que à cause de la candidat présidentielle 2023 nyonso esami poste selon ye a constaté que manque ya débat démocratique lors ya congrès wana pour la désignation candidat oyo a représenter ensemble pour la République en 2023 parti oyo mwana mboka Moïse Katumbi azako kumbela avec impact pena idéologie mais souci ezasio koyeba ke parti yango ya Moïse Katumbi Chapwe mikolo et comme ko passer ba étape beaucoup très difficile. Il faut que même 40 députés na bango ba pesi les gens au Congo bandimi na bango pour soutenir mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi parce que baza komona ke eza important ya kolanda mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe et surtout que bango nyonso bazali kati ya congestion ya mboka oyo basala déjà mouvement union sacrée et sengeli bazala candidat moko mwana mboka Félix Tshilombo pour ba kumila deuxième mandat na ezala avec impact sur idéologie dossier oyo et pesi solo makasi pe mbunda lango et betami partout donc eza vraiment à suivre biso awa toza kotale la paix toza kozimele boye ba ke République démocratique du Congo siko eza valable ko kosoma ba arme de guerre pour ko bundisa banguna na surtout ba Rwandais parce que Conseil de sécurité à ONU et feront les GG qui toque quoi. Diplomatie agissante ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi et comme ko gagner terrain avec impact pe idéologie neti kaka kutu et comme ko bimisa Paul Kagame libanda ya masano et surtout que yende aza ko soutenir ba rebelle ya M23 après France oyo adinosa qui soutient ya Rwanda na ba M23 Allemagne yepe ambote kaka lokolo yango ya kobwaki sa masolo ya Rwanda pe M23 esengeli boyeba ke le 20 décembre le tongo Mbata mukolo oyo ebetamaki donc yepesi kake epa Paul Kagame komona ke balongoli embargo tope mukanda oyo epesaka botutu na RDC po asoma mandoki te po Conseil de sécurité oni basanganaki bayekobimisa résolution ki toko ya kopesa RDC ndingisa oyo akoki ye moko pe ko se prendre en charge asoma mandoki na selon motema na ye. Il faut koyeba ke nyonso esalami si proposition ya France na 15 pays composés à Conseil de sécurité des Nations Unies va voter qui oui pour la relever mesures yango. Et sali esengo parce que République démocratique du Congo sikoyo et comme kosoma bibunde nango kaka ndenge motema ba Congolais yango ekolinga.
bolanda nsima masolo ntango bakongole bayokaki ndenge nini babetaki mbonda mpona kolakisa esengo na bango. Soko vraiment oza réellement congolais, on vraiment autant des pères et des mères congolais, on vraiment nani mutolo na yo bakunda na Congo, il faut qu'on se paye. So ça va très bien éduqué, aux congolais très bien éduqué, aux éducation civique et morale, au lingambo kanayo, wa mutu moko ya bete la fati beto mababo, mukwato mbolo, l'unique. Tout ça plus de 25 ans avec embargo, mais aïe a bondi quelle que soit ma difficulté, mais lobby va votango na all mais 15 voix sur 15 voix, 15 sur 15. Mais à partir de l'eau, embargo ne va pas biso bitumba este, tout ça na posa qui était ici là. Wana baba ndeko na biso bitumba ele na maindo me awa, il faut ici là. To l'unité qui était congolaise na quelque part boye, ezana ba difficulté moko boye, mais tandis que biso na Kinshasa to ça la ba fête tozo lia, tozo mela. Tandis que vie yango eza passe. Mais to ça la peine à souci à bato bazo kufa. Liwa eza passe. Kolekata ndenge bato ça ba fête ba 2000 ba 20000 wana. Ah oui. Awa ekola qui s'appelle volonté politique et bakonzi et surtout que toyebi bamboka mingi bavotaka budget mobimba ya pona armée de manière que bakoka kopesa ba militaire ba salaire malonga pe baso ba mandoki ya kitoko kosala ke ba protéger mboka na bango malamu parce que qui veut la paix prépare la guerre. Mais le kola paix embargo ngo pesa ba tutu elongwe tolingi tomo na volonté na bino ya kopesa budget malonga ko permettre que ba policier ba militaire bafuta makitoko parce que bangonde bazali ba élément oyo ba organiser ba sécurité et surtout que bokosomba mandoki ya ndenge na ndenge esengeli bandeko ba militaire bafuta mape kitoko po baluka kobenga na ba rebelle wana to pe pour contrôler ba territoire soja Congo ezala kimia malgré toza comment pe ba bibutu mango ezoko kota partout kati ya Congo mais ya ko sepela soki ba soda ba kobi bien équipé kimia ekokota pe esengo ekozala biso tozali toujours kotela likambo avec conviction pe avec impact idéologique pour toyebi ke Congo ezaka kabalongi pe tokolonga et surtout que biso nemboka ezali ya biso awa tobetika mbonda. Adrien Voudissa Kabiba, secrétaire exécutif national ya MCC oyo ekamba makala mwana mboka Laurent Batumona asengi bana masina basarole pe apesi vision na ye pour la élection ya 2023. Florine Gituka. Bonjour, messieurs les journalistes. Il y a chef de travaux, mais les parents ont confiance. Mais les parents ont se sacrifier pour que les bana kene liboso, mais les bana comprendre le koanate. Nous avons des jeunes ya masina, la population masina dans l'ensemble. Il y a liboso va se faire enrôler. Pour enrôlement ils ont bana dans le 24 décembre. Bakota na ba distraction ya ba fête zaka colonios mais basala na enrôlement pour enrôlement ekozwa kaka un mois seulement. Alors ceux qui va s'enrôler te tokolela kaka. Imaginez-vous que en 2018 biso no totaki maboko na mtu pour na 2006 Masina ezala na 4 sièges na niveau provincial. Mais en 2018 eyeko kitana 3 et surtout ya distrait tokokitana 2. À ce moment-là, biso batozo perdre puisque la commune est dynamique, le siège est mata. Ils mata contenu à enrôler. Mais biso population est mati, il y a de nouveaux quartiers où c'est créé, par exemple le quartier Bola. Kaleza il existait. Keza ki bilanga, mais les Bola wana so OK, population ya makasi. Na quartier abattoir ming ezalaki ba vide ezalaki belé po bangombe bazali kolia kuna mais lelo kota quartier abattoir ata espace vide ezate. Merci beaucoup. Vision na ngai ya masine eza 2023 kakate naloba bien terrasse oya ebani na Betani to salisa ngai nazaka secrétaire ya commission de développement ya paroisse Cœur Immaculé de Marie. Wana na zikutu responsabilité ya douane Mobimati. Non, c'est pas Mutombodi Kembe, je vous rassure. Ce sont les Suisses, série wana le professeur Théophile Mbemba Zalé gouverneur à ville. C'est lui qui nous a envoyé des partenaires suisses de Batbasal Saka en collaboration avec Bisopo na moment na qui secrétaire il y a Caritas et développement, il y a paroisse Cœur Immaculé de Marie. Ce côté tembe que la paroisse Cœur Immaculé de Marie, Papa Mbo, c'est lui qui était mon président, le secrétaire.
Et puis papa Mbonde mutuna remplacé pour bison église catholique dans une souplicité. Papa Mbonde mutuna remplacé comme président doyenné au deuxième mandat nazo kenenango. Il faut que le gouvernement congolais a aussi une victime de l'inondation ya mbula oyo ebetaki le 13 décembre dans l'élément oyo Medine Kambembe. 69 victimes oyo bakufaki na inondation ya mbula munene ebetaki le 13 décembre dernier na Kinshasa bakundaki bango mokolo ya mercredi 21 décembre na cimetière ya Nsele Bambu na commune ya Nsele. Inhumation yango esalemaki na présence ya ministre ya affaires sociales na quelques membres ya gouvernement ya hôtel de ville pe na ba représentant ya chaque famille et connaissance. Selon ministre provincial ya Kinshasa, après identification ya bakor, gouvernement congolais a pesaki $3,000 na chaque famille pour na organisation ya ba funérailles. Tokosenga kaka na ministre ya urbanisme pe habitat bolandela likambo oyo ya ba vente pe achat parcelle na ville province ya Kinshasa po yango nde ezali kosala badega ya makasi. Mapango to baterrain ezali kotekama na bisika ya malamu te, bachef coutumier bazali koteka biteka teka pe population ezali kosomba na désordre. Y compris pe babourgmestre bango pe bazali cité na baspoliation yango, bazali koteka baterrain sans ko respecter ordre urbanistique. Boye eza kitoko te, mabe makasi. Les soleils à voyage partout dans mon kili et comme l'angle possible parce que Quick Travel Visa à Sima selon pour les agences à Sir, tu peux ça confesse c'est pas naïf. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick Travel Visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, top visa pour na baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, Quick Travel Visa po awa. Nyonso ezo salema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te, Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick Travel Visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nadi solo etali voyage. Donc na zolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso Quick Travel Visa aza kosala yango na ngonga muke. Passeport, vous en avez voyager au Kende poto, Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa, dossier na yo et qu'on a traité na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 SAED.
na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete tomona kaka banzungu ya aluminium ndenge basala rango toyebaka te article 15 tolanda élément oyo lelo na République démocratique du Congo misala ezalaka nango lisusu te moto na moto akoma kocréer emploi na ye awa tozali na commune ya Masina papa oyo bozali komona ndenge kaka pepe kale ayemba lisolo article 15 ye pe abenda na ndenge na ye tala ndenge azali kosala banzungu engage pe quelques personnes wana po basoutenaka ye pe akaniselaka bango na suka abwana ekoyiba lelo na République démocratique du Congo proximement na Kinshasa batu ebele bakoma bafeneya bisenga o presse nazolia te ye pena awawa afandisa masolo kitoko na mosala na ye tango biso magazine Mbonda Ekolo tokitaki boyoka ndenge abetaki Mbonda na mikro na biso bon tosalaka na aluminium wana eza mosusu balate ya aluminium neti oyo bachinois basalelaka baporte mosusu bakilasa bacamion neti wana eza boîte vitesse ya ketch wana jante pe ya ketch tosalelaka bon après tosombaka pe makala oyo mboma te bapouchere balambelaka yango nde esalaka tosala nzungu bamona nga na bani na le 15 mars 1993 awa nazokende soki combien d'années naloba 39 ans à peu près ezalaka nde boye yo moto mesala komela whisky na kwe kobeta masolo ya politique yebelaka pe po tangu eza moke ngonga eza ngonga tracasserie et l'équipe vraiment est trop na ba commune surtout na commune ya Kalamu impossible l'état ozawapi kota likambo likambo oyo etali tracasserie na province ya ville ya Kinshasa elongolisi batu ebele misala batu ebele mazwi makama na yango bafandi na bandako ezali kopesa pasi toyebi te ministre ya transport Mbokoso opesaka bes courtoisie pe ezalaka na yango te botala ndenge bachauffeur bazali konyokamwa na liboso ya mutuka kutu bato bafandaka lisusu te boye mabe makasi ezali kopesa pasi toyebi te association des chauffeurs au Congo aseko en sigle soki bakenda wapi tokoma komona kaka achako na terrain boye kitoko te tango biso Mbonda Ekolo tokitaki boyoka ndenge bachauffeur babetaki Mbonda na mutuka babalaka balola batterie kodisi kuna na bureau ekoma bureau kuna kosambosa mite yazo commandant 50 000 yebi ke bakapesaka manda bakota mbonga manda soko osali osami osali eloko te moko pe 50 000 ndenge nini tokosinga na ministre Mbokoso zongisa courtoisie atala ba rentrée scolaire atala ba fête ya bonne année po population nyonso ya ville ya Kinshasa bazali konyonga na kombo na yo atako za kopesa ba travers no bambongo mais boy vraiment population bazo sepela te mabe makasi tokomi kokende babona ne tracasserie na kimoyibi eleki susu ya koleka et surtout na nselebaka yiba postura oyo bamesala konyokola population bolanda élément oyo ABCD yekola kotanga yekola kokoma soki oyebaki kotanga pe kokoma nde osali kopo te esali yo soni makasi esopio makasi tala mosala opona eyokisi yo mawa toyebi te bokilo soki amonde na tefe mokolo ya lelo akoloba nini soki bana pe bakokima ta mwasi toyebi te bana mibale bazali komona bazali bapustura ça veut dire basomba moto na bango en permanent pona koyibaka bato basaki lelo tellement que nzamba lalaka te kobanda satana yiba mbeto na ye tela likambe komeli bango tango biso Mbonda Ekolo tokitaki boyoka population ndenge balobaki na micro na biso non ndeko oyo mosusu aza postura tokanga dia moninga na ye babotola telefone ya kima tokanga masana ye ya kima toluki tozwi nde lelo ye ni mutu abanda okumba moto oyo azalaki na nsima ndenge alobi verité wana ye mutu abotola etiomo mena oyo alati elamba mwindo touti kozwa postura na kinkole na retour na biso na se ya poto kuti bango na action na bango ya kikuluna na nzete ozomona asimbi wana
non baobunda nde tolandi bango mbangu tokweyika na ye bamisu bakimi cede moto jour ya dimanche namoni na ba 29 abenga bakulu na babotolinga moto bakie na moto me yaka nayebi bato bazwi moto na ntongo tokezwa ngo kolo moto asinga nayebi ete nayebi te aza masa tobulaka nayebi na bakrita moyibi te na ye na ntongo toke tozwa moto mpa bato yango olobaki ayebisinga abe te bato yango nayebi bango lisu te nakomona komo komplike nga mama yankuta bi nayebi mwana nga azalaka makambo miyibi te nabi nayebi me nayoka te me abimiselanga moto bato puiske eza yanga te namoni azokota nga contre te naki nafunze na commune ya Kinkole bakangi ye alingi koloba verité te baningani na re bayebisinga moningani moko bakenda basala postura aza kuna na district bomema ye na district nde baoloba verité kote moto ezali nde nazwaki ba OPJ oyo basambisa biso na Kinkole na memi bango awa nde omoi batindi dossier awa abumisela moto nanga mpo natindaki yake bula kiyake yiba tokosenga na colonel oyo azwi charge oyo balobi kotika ye te po soki otiki ye ekosopa yo makasi balobi ba OPJ badossier makasi botindaka yango na parquet te ya mikende yango botindaka dossier oyo eza a suivre aza toujours kokontinue kolela mama mami bosunga ye ko atala bafeti boye kame bozala mitema mawa mpo nzambe akosunga mpe bino bayebaka mutu ya malamu kaka na tango ya pasi to ya mawa. Mama mami oyo bozali komona abelisa mwana bamvula ebele na maladi ya meningite pe ye moko azali kobela maladi ya diabete pe azali na lisungi te. Yango azali kosenga na bino nyonso bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye. Olie bokende kolona na bisika oyo bokobuka mbuma ya malamu te mabele ya malamu ya kolona yango yo na vivre na mwano na pasi kaka soki na bimi kotambola na sukoli ba wara bilamba o ba West Africain nakenda kosalela bango musala na sukoli bilamba bapesinga mwa quelque chose nde ko permettre nga na soma mwa bakisi na nga insuline na kolia na sala aka bongo na kosenga na kosalisa bawaka bango peso ko sukoli bango bilamba basi na bango mona bazwi mwa loso mwa fufu bapesinga na ye kolia na vivre kaka bongo na mwana po na pasi nzoto eza esu makasi te libumu ya bambeli ya boperation nga moko pe diabétique na charge naza na mosala nasalaka te na pasi nasalaka bakude me bongo sukoli bilamba bafuti bapesi yo mwa eloko ya kolia nde na ye kovivre na mwana po soki bongo te ezaka pasi place tolalaka yango mwa geto bakolo lupango bayokelanga mawa nde bapesanga mwa esiko po bayebi na kokende wapi nga na famille ate na Kinshasa na ndeko te tozalaki kaka na ndeko na nga papa mwano abandaki kosala bavoyage ne ya este na mama na ye nde ntango mobulu ezali kuna na 2006 nde bakufa kuna nga natikala na mwano kobokola siko bakolo lupango batali bana kokende wapi so babengani nga bapesa biso mwa geto ta esika tolalaka na mwano yango oyo kaka yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwano na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye pe bazaka na forme na bango soki na menie na kine azwi forme nga pe na pe masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga pe bapekisa nga basolo wana mpo naza diabétique tokosenga kaka na bino nyonso bato ya mitema mawa yo ozalaka mama social to pe papa social ba ONG nyonso oyo basutenaka bato oyo bazanga lisungi boyeba na kosunga mama mami po azali kolela mingi pe azali konyokama ya tro biso awa tosengeli kaka lisungi rubrique na biso pona nini boyo epesa bino ba sentiment bisika bozalaka to de élément o ala luzadio a proposer les biso nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko yango nazali koloba boye mpona bandeko ba jeune bali kosala makambo mabe ko mankaka ba mikolo bazangi nde botosi na botosi oyo bazangi ntango azomake papa moninga papa nde moko aboti akobanke ye akobanga ye te ntango azomanke mama moninga mama mpe aboti akobanga ye te ata moke bon jeunesse ya lelo ezokoyeba kopesa respect na bamikolo te ezali par rapport ya génération omoi na ntango ya kala ntango
ba papa na ba mama botaki biso ne baza kokola éducation na bango o bazwaki nawe ya lelo eza très différente. Pourquoi? Parce que lelo bana balingi lisusu kotanga te même ba bazo kotanga na classe ezo ko permettre bango te baza na niveau oyo ba parents na biso bazaki nango. C'est pourquoi bazo ko mi pesa plus na ba comportement oyo eza mingi ya balabala. Ba gel bazo ko s'élever plus na ba biloko ezo ko bebisa bango. Ba masanga ba makaya biloko moko ya makasi. C'est pourquoi mon jeunesse et baby makasi. Pona nini boyezali rebriko to sepelaka nango mingi. Merci pour la question. Question c'est basé mingi sur l'éducation parce qu'ils ont dépend de l'éducation et mutu na mutu. Tu vois, tous on a 3 places au mutu qui a éducation moko. Ça commence dans la famille, église et puis école. Ceux qui déjà au groupé déjà na esika moko yango nozomona lelo ba délinquant ba kuluna mingi ba komi lelo manque à respect, c'est par rapport à l'éducation pe ya bato. Donc pour moi je dirais que manque à respect ça des arrangements mental, ça dépend il y a éducation à muto bimel na la famille parce que un enfant bien instruit a coquille jamais qu'on manque respect par rapport il y a ba aîné nae parce que quand on parle il y a manque à respect tout le monde a déjà par rapport il y a langage attitude devant supérieur nayo comment se comporter dans l'environnement partout aux alliés. Les vieux tiri Jaisi Djemba yemoka na masolo ya sika toujours na cadre kaka ya impact la idéologie to dans l'histoire ya bete somo kwa lelo. Kimoyibi na Kinshasa et comment le kola métier pour baya ya mingi babosana esprit ya article 15 kaka ndenge tolobaka et comment musala oyo komona moyibi famille na emo bimba na babokilo pena mwasi na bana ba déjà ko papa na bango ke papa na bango azalaka na moyibi partout atambolaka même na ba arrêt même na ba parking ye ayiba kaka yango lelo o le petit mystérieux zinga koko siri ba betaki lisolango bino moboka le petit mystérieux ndenge nini azakoloba pose bondo abeta maki mabe na ba parking kaka na paki se bondole moyibi azwami na fopa tala lokutu azwi moyibi okobeta malelo se bondole moyibi abeta na façon moko akwea kao yango le petit mystérieux a continué sur kobeta lisolo na ye le moyibi kao nzoka zalaka na nzele ye wana pe akomi yoka réaction mama se bondo na ngai bino pe moninga bosalaka na ye azali kobetama bozali kokotela ye te boza mabe mère boulot oyo fosolaka na calcula ya ye bakate baninga na ye basijale mwasa se bondo ke boulot na bango esengaka fosala angele po makamwa bisike sama na bulango amemere pe abukali te amemi se bondo inde na hôpital na cadre ka idéologie po ayebi ke bulango ye pe azaka waya akota stratégie yango yo kamer kuna epa ya munganga papa docteur ezalaki bitumba entre bavoisin kasi tala ndenge basangeli ye pe babeti ye esali pasi makasi le petit mystérieux pe alandi makambo ndenge amoneli ndenge mwasi akoteli mobali na ye po ayebi ke za couple bango sangana yango depa epa koko tiri yo kandenge azopesa les rapports vieux tiri nzela do défendre boulot et type na ye ya kimoyibi les vieux tiri le kola sangana toujours les vieux moko sage yo ka les vieux tiri kasi soki mwasi andimi kimoyibi na ye soni esili akotika lisusu te esali kokamwa po mwasi na babokilo na bana bakoma kondima kimoyibi ya mwana na bango to mobali na bango to ya bokilo na bango po bayebi ke bavivra kaka na yango balelaka na yango kasi ndeko mobali yeba ke ezali mosala mabe okokufa kaka na nzela bakotumbaka yo soki mpe kiliba okei angenga luzumu to mpe kosala bilanga gonga yango yo luka oyo ekola mosala kosala parce ke article 15 eseka toujours idéologie na ndenge ya bia biso awa tobeti sika mbunda tokomi na suka magazine na biso mbunda ekolo epesa bino basango ya solo merci na ndenge bomesa kolanda biso bosabone massivement na mbunda ekolo officiel chaîne YouTube na biso parce que ezali seul moyen oyo boko soutenir biso et en plus bandeko o bazala besoin kolekisa ba sport publicité na bango to pe ba activité ndenge na ndenge bobenga biso toujours ba numéro na biso toza prêt toujours ya ko soutenir bino na ba prix moko abordable merci na Egrid Mateta merci na Medidi Kamembe merci na mwana mboka Jadayo Kambundi o me mo pe parce que kuna surtout na niveau ya Kwango et surtout na bandi retour besa kolanda biso na Kwango toyebi ke toza bino elongo ngala bino tokuta prochainement soki yesu masi azongiti merci beaucoup